Bonjour, bonsoir, bandeko na ngai ya lisolo ya Congo. Vous abonnez massivement. Lelo nakolobela lisolo ya Congo. Nakoloba 100 jours à Félix. Nakolobela Mike Mukebai. Po nani naza ko s'attaquer na ba musicien congolais. Toko solo lango. Na 100 jours ya Félix après kotambola Lubumbashi, tomonaki ake Goma, tomonaki ake Beni, tomonaki masolo babetaki à propos ya sécurité na développement ya ba région wana. Après wana eko kende Congo central. Pont entre Mwanda na Boma. Donc pour ko faciliter biloko kolia. Et puis ayeko kende Kisangani ko inaugurer ba pont et faciliter bango Nord Kivu, Sud Kivu na Kisangani. Nyonso ezaka ba ouverture. Nalingo loba deuxième point eza Mike Mukebai. Mike Mukebai, moi personnellement, je te croyais intelligent. Mais ma propos au tenir n'a regretté profondément la place Nazali. Ok, ko finga mutu, o critiquer mutu neti Weranson. Na parlement ko salanini, Monsieur Mike. Naza expert na seni. A respecta ki ba norme na e nyonso. Aye na ba dossier na e, ba valider yango, ndenge po maki ba dossier na yo, ba valider. Tango zoko ba akwa ko salanini. Tango wera bandi musique abali abandi ko gérer bana na e na ba musicien na yo mai koza na bande de l'école. Il faut qu'on y ait vraiment qu'on respecte batu wera za père de famille. En États-Unis za nanda ko ya plus de $300,000 oyo aiba monga mutute. Asomba ngo par rapport à musala na e. Quelque chose muta pesa ki monga za muyibi. On a vie privée nae, ça n'engagera jamais musicien oyo aza koyemba mutu. Et wera surtout che yo nae. Yo za travailleur nae monsieur Mike Mukebai. Et puis intérêt ni noza ko critiquer aux otanga bakombo. Wera c'est un patron pour ton information. Biloko oyo ya geraka. Na vie na yo okotika la ko gérer ngote. Donc il faut beaucoup de respect à ces messieurs. Au biso moko baleki neto pesa kae. Donc, au finga mutuneti, j'ai bien piano critiqué. Je pense que c'est un patron. Didi Kinwani, akotika ko zala ta camarade na tam ko mo côté. Pour naka ba cible na yo. Pas JB piana. Tango za ko fêter $1 million na ye Mike. Yo banda ko tambola na makolo. Azaki na ba travailleurs, plus de 100 musiciens. Mike yo zala no makolo. Koza ko luka ndenge nini ko somba syllabis. Na yebite soko ko sa classe na kimukolo nde sala bongo to ndenge nini. Tu es licencié, je le sais, mais un licencié qui n'a jamais distingué parce que notre professeur Mike te. Si tu es loquant, et engagé kakayo. Bon, la France, bah, tu vois le français. Bah, maël. Oh, yo domi kumisela. To mona ba to mayele. Muto mayele abimaka sans clash. Soko daki muto mayele na Congo. Olingo créer loko. Même na politique, même na politique nini. Ce ne sont que des injures. Yo na camarade na yo o mususa da impolo na nani Daniel Saf. Félix to mona ki bo finga ki. Bozo ko s'attaquer na famille nae. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Félix a mon apôtre attend ba classe nae. Les autres diriger pays, vouloir ou pas za président nae. Kotanga komone na makambu na yo te. Lobaka makambu na ozo lobana. Et puis ozo s'attaquer na Kofi Olomide. Et mo ba tuswa la loka. Mike pour na cible. Ozande konangai oza ko luka baluka kana politesse baluka na impolitesse te so daki mayelu ngotanga bakomona bango na TVT parce que oyebi droit lobby nini parce que lobby ti te prêter à être intelligent
Mozo kotanga ba komba batu, oza ko finga, oza na ba témoin. Monsieur Mike na mettre yo en garde parce que bato ba na droit ko loba na yo te parce que ba na mbongo ebele. Biso nde to ko loba na yo. Tale longi na nga bien. Ngande mutu na ko loba na yo, bango ba na droit ko loba na yo te. Soko lingi o solo la na jibe to wera. Soko lingi o solo na jibe to wera. Lucas Sankara. Nde muta niveau na yo parce que futa ka ye ndenge ko futa yo. Mike, en tout cas, il faut oleka osenga pardon na ba musicien wana na Didi Kinwani na batu oyo tanga ki kombo. Il faut senga pardon, retirer ba parole na yo. Wera ko défendre biso bien parce que banda ko gérer batu banda kala. Yo awa ezaka ka soko omoni fin du mois koki. Il faut luka ba problème ba kanga pour nous futa ba travailleur non te. To yebi yango, est-ce que to loba? To loba te. Monsieur Mike, ça l'effort au changer, au critiquer Vital Kamerhe. Voire même au ketina point ya ko kota na ba vie privée na ye. Omoni ngata na lobby na yo na fingi yo te. Parce que na yebi tozongi na état de droit. Vital Kamerhe aza camarade na yo te parce que lele la kaye. Atali Mike Mikola na mbongo te. Il faut na lukela kata ba $100 bana ba melati. Oyaki ko senga ye asungi yo. Amoni pe olobaka trop explication ne bana ko lekebele. Habité. Petit nengo la ninga boy. Naza na l'arte mais zoka nous 100 a produit 200 a produit 20. Hey Mike. Okendaki ko luka musala Vital Kamerhe amonyo kaka na banzala na yo. Ako mo lukelo ba sana ba 50. Muto pas inde ba lukela ke $20. Parce que soka yeba ko zaki na mbongo, bolingo traiter affaire na mukanda. Bobo traiter ki na mukanda te, amona ki oka koza petit ndengo na ndengo no déranger kae, botambola na bino. Donc aza mutu moko na place au finge senga et merci. Et boyeba impolitesse et futaka te yo na Daniel Safu. Il faut boleka susu bo senga ba musicien na pardon. Bosenga neti Didi Kinwani ti lelo bia kotika za camarade na yote. Et puis ba vie privée ya bato ba bwaka ketali yote mai nano somba CD à $25 te na Congo nano somba CD à $25 te. Obi ba vivaka na batol ba vivaka na tol te eza musala na bango etambolaka partout au monde etambolaka ndenge wana. Omona ka sponsor te, sponsor azanani. Eza mutu oyo aza kopesa X mbongo. Ne ba benga sponsor. Ba Didi Kinwani, ba Adam Bombole, ba zaki ba sponsor na bango. C'est tout à fait normal. Bon mutu on dit que ba zumbongo. Na sponsor. Asa de publicité. Quand on fait publicité ya komba mutu. Quand même il faut la récompenser. Mais c'est Mike Mukeba, ils ont la classe. Parce qu'il y en a aussi sa classe en retard. Il y a des personnes qui vertige. Mais, et là qu'on a koloba les chouchous. Et là qu'on a koloba Congo, toza la lisanga, toza la liboke, pour na tolonga. To soutenir toujours le président Abisso Félix Antoine Tshisekedi. Parce que tolinga te yende président, to pese ba initiative, to sambela pona e. Ba ebisinga minute etikali muke. Na pesi jo batantu mbote, BTT service, PDG BTT service. Na pesi mbote. Na pesi Nike Tungu mbote, na pesi Mika Paswa mbote, na pesi bakinois, bana bandal. C'est Paris, na pesi bino mbote, na pesi ba vie, ba leki, ba koko, na ba respect ebele mbote. Tokomona na prochaine vidéo. Bayo.